mama bandeko topesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct ya lelo. Ngai kombo nanga Clarissa Kwala abibanata. Napesi mbote na bato ya Kongo Mfwa, Kongo Mavula, Kongo Ngele, Kongo Brazzaville, na Luango kuna na Dioso kuna. Na bato ya Angola, oya RDC na pesi mbote. Tambola na mokili sosola lokuta. Oyo ezali témoignage oyo ya Clarissa Kwala. Makambo na vivre na kati ya ba Facebook. Bino bato ya Congo Brazzaville esengeli boyokaka makambo oyo nazoloba. E makambo nazoloba témoignage ya moto ezalaka pona ososola. Ososola mokili ndenge ezali. Ososola lokuta, ososola sorcellerie. Et tozali awa tozali na bato yango oyo baboma bato na kati ya Congo. Baboma bato na kati ya Congo. Bakima bayaka na kati ya bamboka bato mususu. Bakomi ko appliquer makambo oyo bango bakoboma bato kuna bakomo appliquer yango na kati ya mboka bato mususu. Te simba te. Eko simba te. Ni bato nga na tanga ka bakombo. Tanga ka bango na bakombo. E bako s'ajouter kaka. Azali ebele bako yaka kako yaka bako s'ajouter. Azali ebele. Basi na mibali. Awa tozolo bawa. Bakomi ko changer makambo. Bakomi ko linga siko ko buka lokuta. Que non biso bona te. Bino boko sala sa sous dégage ezalaki bien clair. Ba Congolais tout bino bozali témoin. Mota ko changer to komi na tango ya bilan. To komi na tango ya bilan. Et na bilan eloko nyonso basala kango soko zana magasin. Basala toujours inventaire. Eloko nyonso tout basala kango inventaire. Basala ka bilan. Donc awa to komi na tango ya bilan. Awa to komi na tango ya bilan bango balobaki ke biso tozo sala sa sous dégage. Ngana pesa ka mbote na bato oyo batelema na Pointe Noire. Na pesa ka bango losako. Na pesa ka bango matondo. Na zongi saka bango ke na yebisa ka bango ke bino bosibo délivrer Congo déjà depuis kala. Na Pointe Noire. Bato ya Brazzaville na boulevard Alfred Raoul bino bosibo telema bino bosibo nyingisa Congo mobimba ba film ezali e moto akoyaka siko ko sala récupération a récupérer makambo na bino te pona ko loba ko biso to kena ko libérer. Donc na pesa ka bino nyonso tout obo telema na Pointe Noire na pesa bino matondo na pesa bino losako na pesa ka bino mbote. Bino obo telema na kati ya Brazzaville na boulevard oba bengi Alfred Raoul ba film ezali na pesa ka bino ngazong sa bino matondo. Bino bosibo délivrer déjà Congo depuis kala. Maintenant bo tala siko bato bazana kati ba diaspora lokuta na bango ebandi wana. Babomisi bandeko na bango moko kuna na Congo. Bakima na kati ya ba diaspora bakomi sikoyo bazui Facebook en otage, bazui YouTube en otage parce que ba yebite YouTube ezali nini, Facebook ezali nini, ba yebi yango te. Bakomi koloba ko biso to ko sala sa sous dégage. Mais bino déjà bosibo longa ki déjà etumba. Parce que nature est kosa raté. Nature ezali nini? Nature ezali banzete, mabanga, ba volcan, mopepe, mai, mabele, ekosa raté. Ekosa raté. Ba montagne. Donc, ba volcan, ba montagne, mabele, maman toto, mabele ni maman toto yemoko. Alobaka, maman toto yemoko alobaka. Mopepe, elobaka.
déjà bosibo longa ki etumba wana bino bata Congo Brazzaville bosibo longa ki déjà etumba wana depuis kala. Ba récupérateur, ba vampire, ba cyber vampire. Oyo bazana likundu oba pumbwaka na butu. Bango bakuma osala récupération politique. Bakomi sikoyo boye bazwi makambo na bino oyo bino bosibo gagné ke bango bakuma osalela mbongo nango. Exemple ya nani? Ya Roland Lévy Nitu asalela mbongo na nini? Et comme un fonds de commerce. Bato oya Congo kuna. O bazapika na kati ya mafia. O bino bobengaka ko baza ba politicien. O baza ba député, o baza ba ministre. Bango wana batalokuta. Batina mbongo na Roland Nitu. Pana tiko laksabanda kuna bango. Roland Nitu azo encaissé mbongo na ye. Et comme un fonds de commerce. Et moto ayiko bimsa makamango nyoso nani? Aristide Mobebisi. Olandi? Maintenant boyoka sikoyo boye feman mususu oba benge nani Isidora ya Tonga. Oya azali na contrat moko te na mokoko. Te. Ezali bino moto boko kanisa ke ye azali moto mokoko te yako sala ki feman. Mokoko ye bien te? Yako sala ki feman, c'est-à-dire ya azui lokola ye azali ndinga moko na mokoko. Sikoyo ya azali domination. Domination ezali sorcellerie. Alakisi bino ke ngana azali moto mokoko. Ngana sala ka analyse, ya sala ka analyste, ya sala ka plagiat, a copier kana kati internet, azo tanga. Ezali batoyo ba azali na poisse. C'est-à-dire soki yo zo sala eloko na yo. Soki moto wana ye aye ko bebisa eloko na yo. Ndenge wana ya bebisi makamba mokoko. Poisse o ezali na nani? O ezali na Isidora ya Tonga tata na yako kata bato misapi. Bazali na karma. Na kati ya famille na bango. Maintenant soki ya koti na kati ya milieu boy. Ako bebisa milieu wana ako polisa milieu wana nyoso. Ni o ya salina Jean-Marie Michel Mokoko. A polisi makambo ya Jean-Marie Michel Mokoko nyoso a polisi yango. A côté li Bernard Pongi a Duma Bonza. Maintenant siko eloko ya kumo sala nini akumo lexabino ke botala oyo ezali ba armoirie oyo ezali ba armoirie oyo ezali ba armoirie te oyo mwasi oyo ezali ba armoirie te oyo ezali ba armoirie te oyo babenga ngo ba armoirie te oyo ezali so ba armoirie yango oyo moni donc ye tango bangwati ye c'est-à-dire baninga basutuki balamuki na pongi lokola Bernard Sommeil azaki na kati ya pongi monene yebi te que Isidore ya Tonga azali un forestier bakoko na ye bakima na Cameroun bayaka bakota na kati ya kote ya Congo awa boye pona nini parce que ba allemand bako landa bango wala bango bakima majorité ya peuple sawa ba ezalaka na Cameroun moni donc mokoko atikala koloba na mokoko atikala ko Jean-Marie Michel Mokoko atikala koloba na Isidore ya Tonga que loba makambo na ngate te atikala koloba te azala contrat moko te donc ye maintenant akosala nini porte-parole oyo mokoko aponaki ye maintenant akoma kobundisa ye akoma kobundisa porte-parole officiel oyo ya Jean-Marie Michel Mokoko akoma kobundisa ye maintenant soki toke na Roland Lévy Nitu abimisi nini abimisi mondoki nalobaki nini nalobi ke bango bazosala coup d'état na Jean-Pierre Musundi na ba Musunda na Jean-Pierre Musunda na nani na Ferdinand Baou na ba Georges Ngoma bangwati bango bakangi bato na bango na ba Joe Curtis azolela donc
symbole ebimi ya nini ya mondoki. Donc coup d'état balinga kosala coup d'état. Mais bango balobi que biso tozali ba démocrate. Démocratie ba relier kango na mindoki te. Baza ba démocrate te. Moto musu ezali nani? Bernard Pongi alobi les démocrates du monde entier azali démocrate te. Azali démocrate te. Tata na ye gros ba assassin. Tata ya Bernard Pongi ba assassin. Tata ya Isidore Ayatonga ba assassin. Noko ya Roland Itu ako sana assassin, ako sana Sassou Nguesso ba assassin. Donc Roland Levin Itu alobaka makambo mosusu ye akanga manzakala e ye alobelaka makambo oyo noko na ya kosala na Sassou. Ye azali na problème na Sassou na makambo noko na ye. Parce que République du Congo ezali te. Ne batika osala moti. Donc Roland Levin Itu akoko loba te ngana lobaka makambo peuple congolais. Peuple congolais azalaka te. Peuple congolais atikala kozala te. Maintenant sikoyo bango balobi que biso tozosala Sassou dégage. Est-ce que Sassou Nguesso asa longoli asanga ni wana? Mais donc il faut pas continuer dans Sassou dégage. Il faut pas bango siko ba yaka que biso to komi ko expliquer ba armoire. Baso ça la manipulation, baso ça la domination, baso na kati ya sorcellerie, baso na kati ya lokuta. So ya Congo yango. La conférence nationale bazongisa ki ba kombo lokola ba Dolizi. Parce ba kombo lokola ba Dolizi wana ese longola ki ba Jacob ese longola ki ba kombo la tu ese longola ki bazongisa na ba drapeau akala. Marien Ngouabi oya wuta la Cameroun. Abimisaki République populaire du Congo ayakaki na ba symbole. Donc soki bino beti wana République populaire du Congo ko mona ba symbole oyo Marien Ngouabi ayakaki na ba kwa sala ki PCD. Moni so oyo na ba document oya Sassou Londres a utilisé que nani so ba utiliser que so oyo ba utiliser kanguna. Donc ba tikala ko longola ngote ndenge Isidore Ayatonga mota lokuta zolo. Maintenant to leka siko na Masengo Tiase. Masengo Tiase ezali ye moto ako sala kuna na kati ya système ya Sassou Londres. Ye moto abomo ba corbeau moto azolo. Maintenant ye a manipulé que diaspora pour ko loba la diaspora que bokenanga na yebi place boy. Ngana zo pesa bino ba information boy. Ngana zo sala boy azo manipuler parce que azali moto système. Et boye baraka qu'il a ezali ndinga ya moto te. Kona ko loba que non, biso to za ba la te. Ezali ethnie ya moto te. Kilari Lingala Munu Kutuba. Maintenant, bino ba Congolais oyo bolo baka que Jean-Marie Michel Mokoko a gagné une élection. Jean-Marie Michel Mokoko a gagné une élection. Et bino obolo baka que Pascal Issouba élu démocratiquement les appelle au Kuta. Parce que na kati ya mboka oyo ezana mindoki, oyo ezana lokuta, oyo ezana ba kokol, oyo ezana ba ninja, oyo ezana ba Aubervilliers, oyo ezana ba mamba de guerre, oyo ezana mindoki belé ko ezana démocratie. Donc azala ki élu démocratiquement. Olandi? Donc ezala lokuta monene. Maintenant na ko laksa bino ba nani ba bloka Congo, bango ngo bazalia.
se dégage na bino kiwa. Ça se dégage na bino et que wapi bozana ba problème na bino a privé. O bino boyebani entre bino parce que bo wuta na Sud Soudan, bo wuta na Mali, bo wuta na Burkina Faso, bo wuta na Benin, bo wuta na Togo. Bozana ba problème ya bino moko. Donc boti bokosa ba. Diaspora ba diaspora et Tuli. Isidore Aya Tongo Tuli. Bernard Pongi Otuli, Olga Musutu Misutu Chemin, moi ça Suki Mitani Botuli, Laurent Louis Botuli, André Rodriguez Luemba Botuli, parce qu'on commis qu'on change, ce qu'on commis qu'on menani, Dédé de Bigos Botuli. Est-ce que Bino voyez que Modeste Boukadia, Azalaka ministre Yassasu? Otuna Modeste Boukadia. Yo Azalaka ministre Yassasu. Modeste Boukadia. Azalaki ministre Yassasu. Moni? Bata système. Bandoumi. Bata système. Donc, bino wa okosa kabatote. Problème la bino ezali nini? Oye batata la bino te. Batato babota bino bino oye bango te. Oye batata na bino te. Botuna wa mama na bino ko batata na biso basaba nani? Problème la bino ezali que bino boye batata na bino te. Internet eza bino te. Internet eza batata na bino te, ba mama na bino te, ba koko na bino te, ya batata mwasi na bino te, ba makamu na bino te, ya basi na bino te, ya bana na bino te. Donc ba problème na bino ezali nani que batata na bino na ba mama na bino bazaba nani? Problème na bino ezali na place wana. Parce que République du Congo batika osala ngote, bino Congo ya koloba te que biso tozolo makama peuple nini? Peuple yango komo nango nini? On va tabino la place one. Peuple o bino ozoloba. Komo lango ezali nini? Mboka ya Congo ezali ya ba pygme. Et pygme eza kofinga te. Ba chwa ezali ya ba. Et bana oyo ya ba pygme pe bana na bango pe ba kena pe ka ba l'école na biso pe. Bazali pe la kati ba diaspora bazali pe la kati ya Congo. Bino boleki bango na mayele te. Olandi? Bino o bo wuta na Sud Soudan, bo wuta na Mali, bo wuta na couche. Couche elingo le ba, couche. Bino wuta. Bino bo wa okosa mutu mboko te. Bino bo zana ba conflit na bino oyo, ya ba intimité na bino. O bino bo escroquer ka bato. O bino bo sala ba papier monyato. BKM Bensa Bilal, champion Rosala ba papier monyato. Na Roland Levini, tu na fay mona. Mami yibi na kati ya Facebook. Basala ba photo montage. Boka mate ba photo nyonso tout au Roland ni tu Alexaka. Eza ba photo montage. Bota sala ngona ni BKM Bensa Bilal. Moni? Boko manipuler baninga. Kaka na kombo ko biso to zaba lari. Bino bo zaba lari. Bino bozala l'arrêté. Bino bozala ntingate. Bino bozali ba esclave. Et Clarisse akola muta ko texte bino te. Ezali Clarisse akola muta ko texte bino te. Donc le kutana bino moni sami. Et ba esclave balingaka nini? Ba esclave balukaka toujours président. Ba esclave balingaka toujours kozala na moto oyo azo tambusa bango. Bino bozali ba esclave. Bozo landa mokoko. Bozo landa ntumi. Bozali ba esclave. Bozo landa batata bato mususu. Maintenant sikoyo, bo bibi siko na polele na poasa bato nyonso tu ba moni ba symbole bino. Moyibi afai monama. Abimbi na polele na poasa. Bantimba. Hervé Bantimba, il passe à l'Okuta. Na Albert Lesembe. Bobimina polele, obimina poasa.
masengo tiase o ako manipule mokili mobimba bimina polela bimina poisa na radio lokuta asela luteya lufolankandi Jacques Brigitte aliena Isabelle Nkuku Bokanga Manzakala bino famille ya Yulu Bokanga Manzakala moni va perdre l'indépendance papa bato bakanga mboka bango nyonso tu bazali awa bango nyonso tu bazali awa bango nyonso bazali awa perdre l'indépendance ya lokuta ba manipulateur ba franc-maçon o bakanga mboka bazali awa en complicité na bino na kati ya diaspora tango Clarisse Akwala adwaki décision na ye ya kobima na kati ya Congo bino bozalaka te tango Clarisse Akwala bandaki kosala makambo na ye ya koloba koexplike bato makambo bino bozalaka te bino bozali bayaka noki na Facebook bino bozali bayaka noki na Facebook ale bokotuna Congo page bokokenda na Congo page bokokenda kotuna bokokenda na Zenga Mambu bokokenda na le lion de Makanda bokokenda na Congo Liberty bokokenda na Lionel Ngamba bokokenda na Ziana TV bokokenda kuna bokokenda na ba YouTube bokomona biloko Clarisse Akwala sa soki boye na Allemagne bokomona siko ndenge nini Clarisse Akwala sa explique bango donc komi na tango ya bilon ezali ba mangumu na bino wana te o bino bozosala te to komi na tango ya face à face ya fara bokokende pa bakambi TV ezali makambo na bino wana te o bino bozosala lokuta ezali na bato oyo baza na kati ya internet oyo ayebi ba video ya Clarisse Akwala bakoloba parce que lokuta na bino bato bozanga république bino bato bozanga batata bino bato bozanga identité boyebi ntinga na bino te bino wana moto bozala problème oyoki bino moto bozala problème botala siko bapère de l'indépendance na bino bapère a lokuta bakango bazali awa bango nyonso nakosite moto nakosite Norbert Dabira bapesa ye micro Norbert Dabira Norbert aloba alobi na omoni bandimba bango bakotikalaka jamais kozala badémocrate alobi biso tosali bagere ya buzoba enga nalingi su bagere te parce que bato nanga ebele bakufi bagere wana nalingi yango esu bapesi Jean-Marie Michel Mokoko micro abandi kolenga biso tu tozala bafilme yango ezali wana bapesi okombi salisa micro okombi salisa alobi ke ngai Sassou Nguesso azali mentor na nga botika kaka ndenge wana parce tobimisa makambo nyonso te bino bakokosa bato na kati ya diaspora te bino bakoya kokosa bato na kati ya diaspora te ke ezali Jean-Marie Michel Mokoko moto agayeke baélection lisuba azali élu démocratiquement lokuta na bino parce que bafe ezali moto oyo aganye démocratiquement tseka aza démocrate mais la suka bakenda kokunda bitu donc azalaki aganyeke démocratiquement te eza lokuta na bino lokuta monene oyo bino bonenaka lokuta monene oyo bino bonenaka mpenza na kati ya internet awa ke Pascal Isuba élu démocratiquement ya wapi kote bazali assassin kaka lokola bino mpe bozanga assassin
bozali à l'image ya bato bino bozali à l'image ya bassassin bino bozali à l'image ya bassassin diaspora bino bozali à l'image ya bassassin bino bozali à l'image ya bassassin oyoki donc biso na bino Isidore Ayatonga nazali famille na Isidore Ayatonga te nazali famille na bavampire te toza bandeko te towuta mpe esika moko te oyoki ndenge bozali wana bosuki oyo balivre Clarisse Akwala wapi ya bino tokomi na ntango ya bino oyo bakoko ya Clarisse Akwala identité ya Clarisse Akwala bayebi yango bosuki ndenge bozali wana bozali ya kosuka omoni lokuta na bino ebimi na polele ebimi na poise Ferdinand Baou akutani na Sassou Nguesso face à face fana fana bata système bango wana bozali kaka na lokuta na lokuta na lokuta na lokuta nakosibisi koma nzono alobi na masengo tiase yo masengo tiase nga na tisila na yo ozali so na eloko moko akoloba te Aristide obebisi asilani na nani na nani na Roland Levini tout oyo azala na baproblème na ye ya privé na baSassou Nguesso na mwasi ya Sassou Nguesso botika kokosaka bato botika kokosaka bato bozosala fort de commerce na bino mpona kozwaka bango c'est tout kozala congolais ezali kozala mokongo